ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. Chers internautes, vous nous suivez de partout à travers cette chaîne ABC One. Jésus-Christ est le number one. À travers ces magazines, analysons ensemble, présentés par moi, Yves Louaba. Aujourd'hui, c'est une préoccupation, chers internautes. Vous qui nous suivez de partout, dans les États-Unis, d'Amérique, dans l'Amérique Mobimba, dans l'Europe, et puis merci Mingi, dans la réaction, on n'a pas de temps comme la rabisso, ndenge bozali kopesa ba suggestion na bino na ba remarque ezali ko permettre biso musala ekende liboso. Merci bandeko nyonso bakolanda biso en Afrique. Mais aujourd'hui c'est une préoccupation, chers internautes, tomeka kolobelela makambu oyo bato bazali dans les oubliettes, bato bazali abandonnés. Mais c'est très important parce que ça fait partie de la vie humaine. Tokolobelela nini lelo bandeko bakolanda biso de partout. Tokolobelela makambu ya balocataire. Aujourd'hui, chers internautes, to voté chef de l'État, lelo abimi président de la République sur base ya ba projet de société. Projet de société oyo bakonzi ya mboka bayelaki biso. Tobandi d'abord na premier citoyen de la République. Ezali bongo le peuple d'abord sur base ya projet wana o toyeba ki Etienne Tshisekedi wa Mulumba toujours apprenant toujours cette philosophie. Il y a le peuple d'abord, yango epusaki pe peuple congolais ba renouveler confiance et pas il y a Félix Antoine Tshisekedi. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous sommes en train de vivre, chers internautes? Lelo yo Kinshasa makamoye bele pasi souffrance ezali egi. Mais laissez-moi aujourd'hui parler au nom des locataires. Les locataires azali moto azali na valeur te parce que mboka oyo République démocratique du Congo politique ya ba logements sociaux ezali te. Lelo oyo peuple congolais comme moto oyo azali na mwenda moya kieteni na ye akobakisa ndako moko ndako mibale komona mutu mususu komi lokola ba wago ya oyo ya ba train okomona ba ndako ese lokola ba salle de classe population azali ko vivre. Population azali incapable parce que l'État a prévoyé des logements. Maintenant, nous sommes habilités à foutre la garantie. Garantie lelo. Nazali ko signaler bino que garantie lelo to komi ko kene tina ba 15 mois. Imaginez-vous. Yango komona lelo peuple congolais azali incapable surtout awa na ville province ya Kinshasa. Ozomona muta kokisi 45 ans, 50 ans et pas ya ba parents. Yemoko akomi parent et pas ya ba parent, koko na epe akomi parent et pas ya ba parent. Situation dali ndenge nini dali souffrance. Mais na kosala commentaire mingi te, bola na d'abord ba locataire ndenge nini balobaki ana tane vite na biso da kokota. Bozana ba locataire ndenge nini balobaki à ce qui concerne souffrance oyo bazali na yango lelo entre locataire et bailleur neto dozong après pour to continuer magazine na biso oyo analysons ensemble. Totiki bino na bola na biso awa à travers cette chaîne ABC One. Jésus-Christ est le number one. À vous. Basi tozana ngo d'abord problème eza musala oyo ko sala ke ozo mbongo po futa ndako. D'abord misala ezate et ami balé vi na mwa temps oyo nanu tofandi na bandako pona likambo ya maladie oyo autorisé monde mobimba. Tofandi biso ba locataire na ba bailleur esika moko. Ezana mutu moko te yaki o abimaka aki aluki na mokili mususu et après ye na ngote. Bofandi esika moko mais au mona ndenge tokoma autant de vers fin du mois boye. Au mona elongi ya bailleur échanger. Yo ki ndenge esalaka wana kaka mwa bambwakela mwa boye. Mais otali yo moko ke ofandi quand même na ndako ya bato presque mois mobimba. Mais vers fin ya mois ndenge tozokende okoma boye mais omikuti na maboko eloko ezati. Mais okoya po ya ko expliquer mais ya ko yebisa ke non ndako na yebisa avant yo okota. Keza ndako ezosunga nga pona lia na bana nanga. Mais ndenge balobaka na bato lopoto omitali devant un fait accompli. Yangwana tozo senga na l'état congolais. Problème tozowela na babayer zani. Babayer bazolobaki ata l'état akolobaki otokitisa ba garantie to ba ya kotongisa bino bato bandako mais l'état tongite. Pona nga nazo senga ke l'état congolais
soki mwa makambo efandi mpona yebi ke mokonzi ya mboka président Félix azolakisa quand même ke aza na souci ya peuple nazosenga nga lokola peuple congolais lokola eli oyo avotaki ye ke soki makambo efandi asonge mpe kotonga bandako ya ye leta mpo balocataire mpo nga na kolinga te na vivre na vie ya kilocataire wana te na kolinga ke un jour nasomba mpe lupango me baoyo bakoya mpe bazofutela wana leta congolais mpe atonga bandako comme ça fixe prix moko boye oyo kosunga même moto ya kotonga ndako wana ase référé mpe na prix oyo leta kotia ndelo nga na kosa koloyo vraiment c'est que mbongo oyo batie na dollar tozokoka te na mbongo ya dollar c'est que il faut mbongo tokende na moment ya franc mpo na mbongo ya dollar vraiment ndenge dollar emati c'est que 200 000 soki nakofote na mbongo 50 dollars c'est que na mérité na mbongo combien après mosala nga nasalaka bafutanga mbongo 50 dollars ya mobimba c'est que moi mobimba bafutanga 50 dollars siko ere nazofuta siko ke 50 dollars wana nafuti na ndako siko bana vraiment nakopesa bango nini est ce que siko bana na classe nakofutela bango nini obe na ndako ata mwa pantalon nakosumela bango na modele nini olobi nini mpo na leta te leta akonisele biso na place wana vraiment kote bandako merci eloko mosako bakiseli te eloko bakisa ke makambo ya bien eya mpo makambo kitoko tellement eyele ekomi na maboko ya mokolo nango soki asala makambo ezotiengana epa babayere baza na besoin mbongo na bango soki sanzi esili obligatoire faut bopesa mbongo na bango ya ndako siko situation doleka ndenge nini na baréalité tokomona lelo mbongo ezozala te mpasi eleki makasi mbongo ezozala te yango wana tosenga na gouvernement asunga badollar ezomata mpe makasi bandako ezaka na badollar donc il faut opesa kaka mbongo na dollar na bakolo lupango dollar ekomi na bavende donc tozokoka te yango wana tozolobake ifale dollar ekita bakolo mapangu bazoluka bambongo na bango kaka na dollar tozokoka te situation eza pasi makasi eloko mosako bakisa ezali mamo ya bakisa eza te ezaka toza na pasi dollar eza komata tozofutela bamai bacourant donc pasi makasi soki tokomi kaka le 30 ozokoka te obligatoire il faut kaka opesa bambongo wana Ah, mais ça dépend. Hein. Ça dépend d'un bailleur à l'autre. Bon, je peux dire que Azo comprend la situation des alliés. Ceux qui vont payer ça l'a mis en retard. Il comprend. Cela dû à la conjoncture nationale. D'une manière générale. Oui, oui. D'une manière générale, entre les locataires et les bailleurs. Bon, il y a un lobby que. On a un cas exceptionnel. D'une manière générale, nos camarades. Bon, mais maintenant, moi, je ne saurais parler que de moi parce que ma camarade m'a évité cette situation, il va traverser. Mais au moins, Oyo, Ganazana Bango, ils essaient de comprendre. Voilà. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce que vous demandez aux autorités par rapport à la situation? Il y a des locataires, les lots dans Bokanabis. Bon, la situation, surtout, qui nous préoccupe, c'est le taux du dollar. Les loyers sont fixés en dollars et les dollars aujourd'hui, avec la flambée, disons la dévaluation de la monnaie. Hein? Donc, on a dévaluation de la monnaie comme il m'a passé. On appelle ça exemple. Nous avons foutu il y a 250 dollars. Il y a 4 ans, ça équivalait à 250 000 francs. Il y a 4 ans. Mais aujourd'hui, le même loyer, 6 ans après, le double en francs. C'est-à-dire, pour payer 250 dollars, il faut débourser 500 et quelques mille francs. Vous voyez un peu la difficulté. Et le grand problème, c'est que le salaire est changé. C'est-à-dire, les salaires, ils ont francs. Et quand je parle de salaire, en tant que fonctionnaire, ça n'arrive même pas à 200 000 francs congolais. Hein? Donc, il faut faire trop de gymnastique pour arriver à se retrouver. Donc, c'est difficile. Très difficile. Merci beaucoup. Merci. Presque mingi na tikali ko sala exigeant na bango te. Dernièrement moko auti ko bima awa bimi même na nyongo na ngai jusqu'à présent na pesi yango te.
nazaka patient nazozela ye oyo mpe akoti sikoyo mpe naza koexige eloko moko te apesanga franc apesi nga nazwi apesi dollar apesi bon difficulté ezozala balocataire mbongo ezopesama na retard na ndenge epesamaka normal ndenge ezalaka te komi opesama na retard oapesa mbongo le mosusu le 5 akokomisa ti bale 15 bale 20 ya mwa mosusu omona apesi yo neti na ndako ya ngaba na locataire aza na nyongo ya 2 mois afuti nanu te siko tokoti jie tokosuka na ndeni me naaka patient nazobanda eloko mwa mabe te nazaka motema monene te wana babayere wana ngai vraiment okotuna me balocataire na ngai to apesanga kaka normal na to oyo eza ya to du jour apesi ngai afranga entre eza salaire mati te ouais bafuta na franc congolais. Qu'est-ce que vous pouvez dire dans l'État congolais par rapport à la politique il y a libala entre locataires et bailleurs? Nini au l'État quoi ça? Wana l'État wana manazana likamba lo bana place ante pour l'État ende mutaza likolo makamanya surtout. Donc so l'État suba mesure bien. Problème est ça te. Do yene mutaza likolo ya nyonso. L'État ne mutabi ndenge nini na ko pesa privilège na ba kololo pango de façon ya ko vivre na ba locataire na ye. Po yene mutaza na sommet. Tant que y a zone négligée, bon, locataire na bailleur ça na modèle na yazo même la locataire na. Bon maintenant pour na maramu ya kofuta un paiement ou paiement. Ce qui toke na maramu ya un paiement. To repère sa faute na l'état, to repère sa faute na locataire qui a dali qui dia fuka do kofuta na. Wana vraiment na ko benga locataire qui dia fuka te. Po azo de bretan ozo futa ngai selo la futinga selo bia futinga te na bengi dia fuka te po azo pesa ngai so aki dia fuka na ngai na so ayete tange na zuye seka za ki dia fuka te oye bate po e comme mama rapene longite l'état est monde ka mutu ne bo ba futa te po basangi ba difficulté ne mutu memi ba ona charge na l'état to na locataire bo charge ye pa ya locataire l'état ça na problème te l'état fani na ye. L'État merci. Bon, vraiment, problème c'est surtout na pona maladie oyo uti côté la biso na mboka, amisu basali basanza mine misatu bazofuta mbongo te moyen ya kosala pana mosala comme tellement ezaki tano ke mosala te moyen pe azambongo ezate. Vraiment bato baza bakolo lopango bazala mutia malamu vraiment oyo ezali ke ya komeka ko kansela bango pe ezate kaka le chef de l'État a fongoli moi misala boniko salama boza bango bo menacer bango misa bango mutia malamu fo ezala pote ramese le kamalam. Siko bato bato so ba problème ya kofuta ba loyer. To pesa pasi wana na gouvernement to pesa na locataire avec bien. Bon, to pesa pasi na gouvernement te mais sikoyo motema kaka la biso ya malamu ezala ya ko raisonner ke mboka eguti na pasi ya maladi po motema mawa esala moto. Donc ça motema mawa esali et quoi et ko sala mabia benza. Mais majorité ba locataire ba na problème ya loyer. Bon, majorité ya wana lobi ke likambo ya motema mawa. Motema ya kosungana teguti na maladi donc vraiment eloko wana so tozala motema kosungana ekosala bien. Merci beaucoup boti kolanda wana ezalaki intervention ya balocataire boyoki balocataire ndenge bakoloba loyer bagarantie ya moto moto ayiki kopesa garantie na ye lelo tokoki koévalue yango na 500 000 francs congolais. À l'époque ezalaki par exemple 500 $, ntango 100 $ ezalaka na 100 000 francs moto apesa garantie na ye ya 5 mois. Mais lelo oyo garantie na yo wana ya 5 mois oyo apesaki na franc congolais lelo oyo ekiti valeur. Babayeur bazali kooblige balocataire bafuta bango loyer na taux du jour. Situation ezali difficile. Politique ya logement social ezali kutu te epai ya l'État. Locataire azali kokoka te. Gouvernement basengaki na babayeur baderange population te pendant 2 mois. Tofuta mai te tofuta courant te pendant 2 mois. Nangonga oyo tokoloba facture ya régie des eaux ba triplé monté oyo bande koyela biso. Babayeur salaire etikali kaka na 200 000 na taux ya 150 $. Mais lelo oyo esali ke dollar remati franc congolais dépréciation de monnaie esali sous na valeur te entre temps dollar et comme lelo 200 000. Les bailleurs nous exigent de foutre na bateau du jour. Problème, conflit, pas si y a locataire na bailleur. Torosuka wapi, ngayo na mwana mboka, mbote na mwana mboka. Rapidement, ma présentation d'abord na bandego ba Rolanda yo et puis to solamo masolo. Ah ouais, nga komo na trésor Izuele. Voilà.
Merci, Trésor Isuele. C'est là, avec tout le respect. Après, tu vas solo na biso. Merci. Moi, Namboka, lelo, ma solo, tu vas beta awa. Et ça li kaka, tu as interview, bandeko balobi, situation où il y koleka entre les locataires et les bailleurs. Peuple congolais, lelo souffrance est commis et guy. Bazoko kalisu soute, lelo ba locataire, ba komi ko boakela, ba locataire na bango biloko libanda. Boni yoko ikoloba na peuple congolais, oh lelo yo, ba vota ki ba député, ba vota ki président de la République, toujours na souci pour la sociale et la population. Nini yo lelo totali komona. Merci beaucoup. Bon, Marambo plus vite au le gouvernement. Gouvernement, banda kuta ko loger population na. Donc banda ku tout presque ça il y a individu. C'est quoi to ya dollar et mati makasi. Salaire ezaka ba futa biso na monnaie locale. Ozomona. Donc muto anoza hier salaire ya 500 000 francs congolais, ezaki $500. Il y a presque 500 aujourd'hui. 500 000, c'est déjà $50. Donc le salaire n'est comme divisé par 2. Mais Bayer, du jour au jour. Il y a 120. Il y a 130. Il y a 150. Donc vraiment, la population est kokate. Et puis, Bayer, on a la majorité. Donc on peut se garantir locative, mais on se dit un mois. Au foot, un mois de terre, à 3 jours. Ngala viva na ndako na nga, na kolia nini, na kosala ndenge na ebité. Le chef d'état ba 2 mois, to foot na côté. Mais il a une garantie locative la biso, na ebité. Il y a 2 mois wana, peut-être to foot à te pour m'après. Nous ma facture régime des chefs de l'état de fils bino quand tu es venu voilà alors va déranger bino te pendant 2 mois alors te que papa foutre la biso voilà donc situation na nyoso eta kozongela ezongeli biso locataire kaka bayer pe koto adota la AGC pusani avivaka kaka na ndako na koto pe régime des zones sinel 2 mois foot te et salaire comme ya ba mati ça nini plutôt facture ba mati facture. Donc, ça va récupérer 2 mois là-bas, on a autre foot à quitter. Donc, vraiment, passe. Passe vraiment. Très bien. Dans l'année où bien tant que Bimisi Balobo, Zolobaoyo, et Zali pour nous permettre, Bandego Nyoto Bado, l'anabiso partout dans le monde entier, Baye d'abord souffrance, Nengeni Makamu, et Zali Goulega, Awa, la République démocratique du Congo. Maintenant, la lobby boye, Baba, député Otofotaka, Baba, président de la République Otofotaki, Lelo Oyo, est-ce que Badali Kota la politique? Il y a social, il y a population, ou bien mingi bazaka kana makambo ya intérêt na bango ya politique. Bon, ngalo ba chaque fois na Congo, tous les policiers au basaka intérêt national. La population te basaka ba intérêt na bango moko propre. Ah donc souci na mozaka, bo voter bango ba kuna batoni sa poche na bango, ils veulent s'enrichir eux-mêmes, na famille na bango, tout que l'intérêt à population bakalango, bakala souci wana te. Les députés ont un souci. Ils ne pas si vraiment les députés ont voté utile, oh polo, franchement, c'est intéressant. Parce que moi, c'est rare les députés qui ont pour l'intérêt. Oui, moi, je un avantage. Vraiment, donc, il faut souffrir vraiment. Musala ou basala gâté mais entre temps ba réclamer ba baxela ba ba salaire voilà kilikili mais lelo na ba ninga oyo yebi yo pe est-ce que tu peux habiliter la souffrance ya makambo ya locataire na bayer mais oui très bien est-ce que na ba ninga na yo pe oh déjà ba kangi biloko ba zongi ba panzani na mauna mwasi na po monga ko futa mais oui na zala bango ata 4 bazo kokate musu ba collègue pour la agent l'état na sara national permis ba kokali souté donc il bosse na service moko minimum boke musala te pendant confinement l'état d'urgence ata po kenango o ba okende salaire dollar et mati makasi ba kokali souté et senga ki bazonga chez les parents musu za konfondre na sima muninga donc vraiment souffrance ça makasi ngamoko yo garantie equity et garantie à 6 mois aujourd'hui, la traîne à 2 mois. Donc vraiment, nous souffrons. C'est difficile. Bon, maintenant,
bacommune oyo ya biso toza na service ya habitat makambo yango ya bagaranti koma elekaka estce ezali kaka lelo bayer alali alamuki aloti mbala moko abakisi loyer na ye estce makambo yango elekaka ndenge nini estce lelo l'état okoki koloba nini bon d'abord makambo yango ya baloyer elekaka ndenge nini ntango oyokenda koluka ndako procédure ezalaka ndenge nini tokoluka ndako tomona bacommissionnaire komoni commissionnaire oyebisi nazoluka ndako peut-être na oyo ozosengela azoluka babesoin na yo plutôt baexigence na yo ndako oyo kozala so amoni ndako eza ya bongo ayebisi yo oke omoni baye bopesani mbongo entre bayer et locataire erreur mpe tosala biso balocataire yango wana or faut omonaka tokenda apena na commune ya service habitat biso okenda kaka entre locataire et bayer bo faut di mpe ezaka mpe ya locataire te mpo bayer ozoexige yo so okenda kende na yo so okenda mpona mona voilà so okenda mona service habitat bongo te soko osala mpe de ezoluka ndako ozwa te na logique ozwa mpo sokende donc tokozincline kaka oyo bayer azoloba osi opesi ye garanti ozi mpe ye mwana oyo ya commission opesi pa ya commissionnaire yakelia na yango akelia na bana na ye mpo alakisaki yoka ndako alakisaki yoka ndako très bien babayer mosusu mpe bango mpo bakoma bacommissionnaire bamakabola ti eka ye wana commission akina so na mbongo nyonso te akabola na bayer katikati donc so mpe bayer mosu abimiti abimisi mo wana ye bakaboli katikati yo zio ta ye pas zio donc ndeti nga na kana ndako na ngai yalaka mwana na nga mpe fazwa kapanga munga commission commissionnaire pa na eloko akoloba liso aboye ye mpe commissionnaire document eza te ye moko abima kaka boye mpiaka esali ye atie libaya mbala moko akomi commissionnaire yo omoni na ye kasuka eke ezaka toyokana lisusu te ofuti 2 mois te bima na ndako na nga tokomosa makelele tozala préavis bola boye totombaka kaka susu na service habitat ozomona or fo tobandaka nde na service habitat so bayaka na biso bakomisa kati tolobaki bakomisi ndako eza mombongo na bango garantie na ye oyo opesi o garantie ye alie garantie or tobengi o garantie locative napesi na garantie peut-être na lobi nakozala na mbongo te un mois moko nakozala na mbongo te osutiki na ta garantie na ngai lobi yango nakozwa nazongisi komika mwa moko futi te komi problème so sezongiselanga mbongo na nga ozala kotisa motu na ndako donc nga mpenda kota na kosenga na gouvernement yango nde eloko na ngai nakende wana lelo oyo mpo na yo ndenge ovivaka na kati ya congo oza mpe locataire politike nini oyo leta atia mpo na bino balocataire mpo na biso balocataire mpo nga mpe na locataire politike wana ezalaka nango ezalaka politique yango elete ezalaka soki boza opesa garantie locative faut passer par d'abord na habitat service habitat kuna na habitat bacondition ezali na barèglement bapesa bayer ozala limite noza boye locataire yo mpe boye so biso okenda na biso pa bayer te tokenda plutôt na service habitat te tosala makambo entre locataire et bayer so po exige kena service habitat ozwa ndako te loi wana ezalaka nango na service ezalaka loi wana ezalaka na service habitat l'état nazali responsable voilà ngana tokosenga na l'état soki s'il faut passer chaque maison bureau quartier bayimaka motu tolekaka na chaque maison bamoni ndako balocataire bakoti sika e basalaka sensibilisation wana na nini on appelle ça comment balekaka na bandako voilà bureau quartier omonaka ye nouveau locataire aotuna ye ke se passe ezalaki ndeni ozalaki ndeni donc l'état aza na bamesure to akosalaka mpo mamango ebongo donc toloba lelo l'état nazali responsable oui azaka responsable voilà quand ezalaki 10 mois 12 mois kavant même 14 mois ya garantie quand il s'est imposé abi bana lelo 10 mois lisusu te quelques-uns batikali eza mpena appliqué totalement te mais babayer bakobanga quand même mpo nini bakoinse bango voilà leta tene bakoinse bango badimine nomo yango bakoinse bango mpe na kote wana sikoyo likambo mosusu tokomeleli mwana mboka olobi mwana mboka nani trésor mwana mboka trésor naza très content mpo masolo ebandi tozokenda yango mpena malembe nani oyo abanda mbala moko kopo ya kotia loyer na dollar po esika makambo nde ebandi wana soki mbongo ti lelo soki ndako loyer tobanda kofuta yango na franc congolais mais tolelaka mingimingi te mais pasio nyonso tozolela oyo mpo makambo kope ekoma en dollar nani oyo abanda kopo wana en dollar bon kala biso toyaki bamiki tokokola mari bon toyaki balocataire toyaki balocataire mpo toyaki baparent faut quitter chez les parents okongosala mwa foyer na yo biso tokola toyaki bana mikie omona mama moko ayo oluka abeta porte kokoko awa ndako ya vide eza il fait pas de commissionnaire ezalaki locataire na baye basali makambo na bango bacommissionnaire bango baza
bango basa baresponsable ya komatisa ndako bango baza base bacommissionnaire ala mposa matisa ndako mpo commission na ye mpe emata bango mpe bakomisi ndako na dollar ka bacommissionnaire wana ale babayeri l'état pandimi etikalango na dollar eke nango dollar likolo ya dollar na la vie nanga moko apasa abi nanga na afuta ndako $300 to à 90 asaka na DGI sikoyo ndako ekomi $300 wana kaka na taux du jour 600 000 francs il payait 300 000 to sauter na 600 000 donc ekende na donc ça là c'est ekende voilà osenga ozalaki na chambre esala omata donc tokomosela ndeka babayere aujourd'hui donc tosala babayere maintenant sikoyo responsabilité wana bakofuta bapale comme lelo oyo balocataire bazokoka suki kofuta baloyer te babayere mpe koto bavivaka na cope na bango bandako batonga lokola basalle de classe batie biso pena molongo toilette moko douche moko donc okende wana coronavirus oyo tokomi kaka bandeko nango donc moya kosala autre mesa te sans ngolu ya nzambe très bien sikoyo responsabilité wana lelo oyo ndenge balocataire bazokokofuta babayere te babayere mpe baza na moya kovivre te mpo bavivaka na basalle na bango batongela biso wana responsabilité wana topesa repana na gouvernement na l'état congolais c'est lui qui est à la base politique na biso eza kitoko te yango nyonso eza mabe ozomona donc tout ezozi revenir kaka na bango na bango gouvernement donc l'état congolais soit à disposer bamoyen abongisi biso makambo nyonso ebongi nde omoni ke okomaki bafuti yo na fin du mois oza capable kofuta loyer na yo otire na mbongo osali mpe provision lie donc l'état aza na charge ya makambo otu. Très bien. Bon, maintenant, si vous avez une marche, vous avez un téléphone, mais vous avez un suka. Vous avez une marche. La Mouka Kotoyo, IDPS, FCC et tout ça. Les locataires peuvent avoir une salanine. Parce que il y a primordial la vie d'abord sociale. Voilà. Les locataires peuvent avoir une salanine pour que le quotidien n'a pas de pessimie. Bon, voilà, quotidien dans le but. Ce qui peut être bayer mususu eza wana veuve moko boye mobali atikela lopanka yango wana aya na mosala mosusu asaka te mama bata mokolo avaka na bandako na ye ozomona soki tosala neni mama wana aza mpe na bana wana baa na misala te ils ont étudié mais batravaillaka te tofutela bafandi kaka wana omona lopanka toyebi ya 14 portes wana mama aza na 2 portes ene aa na 2 portes ata bimi me asongaka wana azwa porte na ye mpaki ofutela so ndako okudoki omona bana nyonso mama na 6 2 portes 3 portes bakaboli baporte mpo nini survie na bango ezalata lopango wana soso biso tofutela te bango bakokemba kaka donc nyonso ezali ke l'état congolais azwa charge na ye social ya kongo ebonga papa congolais azala akokosa sime na nyonso bapesa mbongo survie ezala normal c'est un peu ça donc misala ezala on paye mpe ezala régulièrement et puis un montant moins consistant, c'est l'effort, stabiliser monnaie, donc tout, donc l'État est responsable de ça. Donc Makamunio so copie à locataire na baye, to la na biso ndokité, angelouté, mutuka ka moko ko yiko sala da ka l'État. Voilà, ça ko zo ndoki mpanzi, zo ndoki ngone papa na yo moko. Très bien. Maloba suka mona mboka émission Sili soit pena groupe là aloba maloba o azana yango loba na ba autorité pena ba yoka et puis loba pena ba baer po ba baer musu esi ba kangeli ba locataire ba wese alobi na bango okota wese te okota douche te okotoka maite donc ba privé bango tina ba courant yo lobi nini bana d'abord na l'état na ba baer plutôt aucun ba commissionnaire après to suke par l'état na bela des annonces. OK. Na ko ba pona ba commissionnaire botika kopesa babayere baida mabe bayere kosala ndako na ye emoni ndako niveau standing otianga en tout cas emérité $200 te il faut déjà $50 salon à 2 mètres donc 3 mètres sur 2 locataire bala li commissionnaire asali biso ke cham monta likolo pour la commission pe likolo donc ba commissionnaire botika ko bino besoin cliquer babayere makanisi mabe bayere pe oui na lobi awa mama moko veuve avivre na nsima ndako mais na nsima mpo ndako na ye bafuta ye loyer mais kotala bozala mpe na mpasi na biso mboka eza na souffrance bomatisaka ndako na nko te bosengaka mpe garantie locative te na nko mpona kaka donc po yo mpo vivre nono tala mpe mpasi ya monenga mais nyonso nango base ezaka l'état congolais.
L'État qui a organisé Maramounioso, en tout cas, on a la beauté la télévision. Très bien. Nous souffrons, le C'est pays. primordial l'État face à la mine. L'État, primordial. et ça, social là-bas tout. Créer les emplois pour là-bas tout. Les chômeurs, si là, bateau peut travailler en haut. Alors que salaire moro ya bien, à stabiliser les monnaies na biso et je t'aurais pas en pamba te mouké dollars et mati monnaie na aussi là. Et aussi la valeur. Et aussi la valeur le 100 dollars c'est 200 000 francs c'est trop. Très bien. Merci moi na mboka natandi au botondi. Très bien. Bande gonyo so balandi na poto moi li lobe pa na bango ponga na désannoncé nanga. Bande ko pa balandi o na partout na poto partout ba Holanda. Bon, la poto dans un premier temps quand tu lobaka na ba famille tokomisa bango nire tokomisa bango nire bilanga la bilanga donc mutungisi yango moni bango banga la colère koleka biso kutu ezaka payer marché te bango banga la colère koleka biso po mona ke muke téléphone leli papa sengi ngawa boy petit frère leli nièce leli donc amuna donc nire ke naka poto po no sela bona mabiso te to bunda o ezala ngo bosunga biso biso to bunda bino po bunda po lobi ko ngai bonga merci ça ka déranger tout moment très bien merci beaucoup merci vraiment na masolo ndenge to betaki très bien. La commune na suka ya magazine o analysons ensemble. Lelo toyika ko beta lisolo politique ya logement. Lelo ezali pasi mingi masolo ya ba locataire na ba bailleur. Tala bango ne ba ko bibanga na nzela. IDP sa bimi yo babosani ba locataire. Babosani ba locataire. Mais bato ba bimisi wana bana ya bato wana nyoso tu na poko tango bato ke ne kozonga locataire dans l'autre kolo lopango pour kolo lopango akotikala kotikela ekimia te tant que afuti loyauté pasi ezali to taboni la muka bimaki na nzela avec Jean-Pierre Memba babosani ba locataire FCC wana bimi politique ba institution vanda mais ata mukolo moko te na yoga balobela situation ba locataire na ba bailleur. Tala lelo yo dollar est comme à combien? Situation comme très difficile. Lelo yo valeur de prestation de monnaie, il y a monnaie locale. Lelo doit permettre biso li sous-souté avec ba salaire oyo. Basali ko futa 10% ya population oyo ba salaire en entreprise publique parce que 90% ba ba chômeur. Misala ezate. Alors, bato musuzo ba do vivre dans ba privé. Oyo ba do futa bango na franc congolais. Voilà aujourd'hui ba bailleur bazali ko maintenir toujours paiement loyer et salimanda dollar. Tokosuka wapi biso to fotaka ba président de la République. Peuple congolais a fotaka yo pona projet de société. Mais par rapport à la situation, toko ko tolérer yango te toko comprendre yo te. Les ventres affamés na point d'oreille. Toko tika ko comprendre souffrance te parce que ce souffrance c'est le qui motaromi bien mikapo sangi mbonga ko futa lipa. Baéli du peuple, ba député bozali wapi, politique et logement social, ministre urbanisme et habitat. Tala ndenge population bazali ko souffrir. Ba tchela rabino wana po bosala musala nini. Lelo yo population azali incapable avec salaire na o etikali na $100 na to ya kala, ya 160 ou 150 000. Lelo yo $100 est comme na 200 000, 50 000 francs congolais likolo akozwa. Akofuta akozwa yango wapi? En attendant, laisse sa famille, laisse sa bana, maladie peut la ragati. Peuple congolais sali mo umuté, na sengi na bino nyo surtout, ba locataire to dans la très mobilisé, oti na biso nini obo yiko sala pour que voix na bino pe ezala écouter. Numéro na biso ezali wana plus 243 89 67 11 565. Bobenga biso poete tomeka kosolo la makambo oyo ezali koleka na République démocratique du Congo. Ba suggestion ba remarque awa à travers chaîne oyo ABC1 Jésus-Christ est le numéro 1. À travers ce magazine analysons ensemble ngai wabino ndeko Yves Luamba nazali wana poeto solola makambo oyo ezali kotambola yenge bene na mboka na tiki bino kimi okatsa mabota na bino.